komona te. Lingaki yo mingi, Janina. Madame, ça j'ai la calame. Ça banda ko beba bakiti za kusundi bakiti buka la. FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua bili totombeli longonya. Yone tete ya malili ya ba. Bandeko balandia FM télévision en cadre émission na bino. Il y a le peuple s'exprime tokiti sous na terrain. Cette fois-ci na commune à limité précisément na avenue Poids Lourd, avenue à Poto et Marabiso, tina aéroport Anzili, avenue Oyo. Batu nyonso na ville à Kinshasa ba utilisera pour na rokena ba différents endroits. Mais au cas moisa qui est no avenue yango précisément na tronçon yango côté à Ami Congo na BAT za ko beba makasi ba mbouteillage zo créamé et puis ba caniveau eza délaissé. C'est pour cela to quitte sur le terrain na cadre liste sur likola liste to na population to solana et comme ça et mo wa sabino passe ni azo mona na bansela o minga ko lobeza te rabi fuka to leka Fondation Maloua mosungi ya bana Congo. Maître Maloua salika bonsamba pesi na RDC. Azosala misala ezomonana. Tosangisa maboko Fondation Kendeli boso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Mbote ndeko? Mbote. Kombo nani? Papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul, tozwa mi wapi? Toa na Kingabwa na BAT na Poids Lourd. Wamo makasi yo? Toza na Kingabwa na BAT na Poids Lourd. Na moni avenir Poids Lourd oto ebaki nzela poto ekomi salité makasi banini za bakaniveau za boucher nzela za robuka na des autres makasi olobine. Bon, nga pe na comprendre te. Momo toza na moma elanga. Maintenant on a ba caniveau oyo eza trop bouché ma ezo matina goudron mbule zate mais oyo zanzela président de la République alekaka mingi maintenant comprendre na ba pa pe balekaka maintenant comprendre que terrasse toza na elanga mais kala tandenge zali bouché makasi na comprendre te soma yangezo uta wapi di goto moi inspection mo ba to ayo vede ba ko sa musa tata salon sala matin c'est un peu rare ezala bon rare difficile. So ilanga te mbula te mai o ezokota na makadam o ezouta pe mai o ezokota yango ezokamusa biso pona mai oyo mai kote ezouta tozo comprendre te il fallait nde kolandela mai oyo kote surtout tango ezouta to mona ka her moko vimbi her moko kiti her moko vimbi kote utaka to ibango te. Et c'est occasion pe ba embouteillage kote? Non, chaque jour ezalaka embouteillage. Chaque jour embouteillage ezalaka makasi. Ba konzimingi baleka kawa ba cortège pa pamba me basari eloko te. Mais o ezali balabala ya bakonzi ya mboka na biso oyo. Prépare balabala mingi oyo na Poids Lourd oyo. Mais na kati ya Poids Lourd ba mai embouteillage ne la vraiment makasi. Mais mataka ba caniveau. Ba caniveau zo créer ba maladie ba ngungi ba nini. Bon non comprendre te mai ce que uzo uta wapi. Commissaire ya suka na ba konzo ça pose participateur. Bon mo continue biso ye moko ba lekaka wa air musupe amonaka l'état kaka nde esala nde mosalo wa. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. OK. Ozo continuer kaka na ba interrogatoire na biso émission lelo soto loba mingi te faut peuple moko loba eza émission le peuple s'exprime maloba to pesa ngona peuple ye moko loba expliquer bino polo oyo eza nzela poto nzela oyo ebani ba commentaire ebelo ça na Poids Lourd ezate parce que ça venu moko ça na intérêt makasi na mboka na biso mais malheureusement ça laissé na abandon ba caniveau mystique nzela rolobate coup chef de l'état et moko le kaka soko le kadimna mo vitesse malembe po ebiki ko to ezaka libulu mais ba saka misala te
tu éviter sur les aranées. Tu continues toute la population par question. Bango monde bana malo banga ilo alo bezate en tout cas. De kokota. Kota s'il vous plaît. Bien rendez-vous. Kanya kanya ka musebele kakale jabanene mokulwa tabila wakulise ila mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwaji mwana wa ngandu teleje ngumbayai wakulise ila mwaji maluwe mweze manene mujitunga mwibaka tulaso kumwanda bene jai opitale minene tambwa banse na shughulisa tambwa banse maluwe mwibaka tulasa bene jai umujima yimba kwijile tatwe kananga malandi kwa palubweba mwana jitumba kwijile tatwe chikoba chama samba kwa palubweba raitu mutwa hipanda fondasyon maluwa chisumu cha kwenele we akamba kwetu bene mutu batu balisanga biba na kuchikungu bakwile jitunge amuwa yo umayabila boya kujile elunyinu leje chilobo chakwe maluwa wo mwanda mwangala ndingandwe betre maluwa gatuyekwe tantanyeyo ulele watu lasi mufunjalika Bandeko bande FM télévision to continue tout ndeko mususu mbote ndeko Mote kombo nani Jérémy Kipanga ndeko Jérémy Kipanga yopoza ofandika koto nzinga to zoleka no ngape nafandika koto kasi nafandika na Yaoundé na avenue Kingabwa avenue Kingabwa Paul Louro to ebara avenue nzela poto avenue ana kumisaka no basala kitoko ba japonais basala nzelo pena très bien kitoko makasi mais lona moni ekomi salité toboki réaction dans les années Paul Louro oyo dernièrement awa to ba avant élection salema nakotaki na fondation moko ya mama Malaika tokomola ba prince to na ko bongisa mbonga bana ko bima mais to ko sala 8 mois impayé na 8 mois impayé wana tozaki 50 ans dans notre travail na 50 ans dans notre travail wana ba msusu ba no futama te ba msusu ba no futama mais là comme ça ki ngai ba beke mbongo bimaka chaque mois mbongo bimaka on doit travailler de 6h à 18h ba futama raté non seulement ça c'est là où dans là moko etali vice-gouverneur Azalaki en place chez Koko Mulumba. Atikala wasala luka malonga te na ofinga te. Atikala wasala luka malonga te, atikala ko bongisa sika moko te. Apa kaka kote na Iveko kote ya nini na enda bongisa. Yena mutu na ngobila. Bongone ba bombi nzela o. Eza mutu mususu a travaillaka. Nzela o na volonté na ya travailler na kin bopeto mais azo futa matin sanga siko a travailler neni. Apparemment ta salon est-ce que to pe salon ça les marandé dans chaque samedi ba salon. Est-ce que pas ça la salon? Ah salon ça les maratin. Place salon ça les magasin la boue. Salon ça les maneni. Ah eza place moko mona muta ko kyo ya na loko na ya do te ka police ya bengane. A tie place mususu. Siko za ça salon ndengeni. Non seulement Ramanzela, même dans la fonction publique, même partout, Ramanzela Mabekak. Ministre Tozana Eliaou, il a travaillé moi bien. Mais le problème est que le secrétaire général est le directeur. Au moment où il a fonctionnaire, il y a un directeur, mais il y a un fonctionnaire. Il y a un makas. Tena ke boulot tena so ngane ndako Fondation Maluwa Fondation ezali Fondation Maluwa Osalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maluwa bili totombeli longonya yone tete ya malili ya ba Congolais Asumaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maluwa Mbote ndeko Mbote Kombo nani Kombo ngeza Freddy ndeko Freddy yo saka musana Paulu awa oluka mbongo nasalaka na luka mbongo na rea beate mais avec tout ça twana veni na biso awa poalu tato lela komisalité ata botali bino mo nde toza boto amai na mai me mbula ebeti te
salité moyen eza te nzelo bakonzi bakipa yango te basundola yango kaka boye bandaka basundola yango bandaka bakipa yango lisusu te so opesaka bango combien sur 10 na nde batiki poids lourd boye sur 10 na okopesa bango ata 0 te po 0 sur 10 0 sur 10 eloko eza te mosala eza te emonana te vraiment en tout cas kote openda bafute makasi kote openda eloko te mosala eza te osenga mokonzi ya mboka ni Fati Beto osengala mokonzi ya mboka ye moko akipe makambo mpo koto mosala esalema te. Ça va, merci beaucoup ndeko na moza en copie kende merci beaucoup. Les leaders incontournables de Luisa, Maître Cléophas Maloua Pili. Mkubwa wa Mugini baba mwenye anajua kabula tena anajua kuikala na batu beto sadisandi betu bwelani maboko beto zituswa kintwaji beto Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Mbote papa. Nga Alpha. Toza na BAT na commune ya Limete Kingabwa na Poilu eza ya solo ya liboso tobanda nano baterase oma ndenge eza ya kobushe kakaseri mpe eleki awo ozala na mokanda te bazokanga yo epe baudana kakaseri eleki awo makasi ozala sens normal baya omoni kaka komi kaka boye bato nano bakiti te bakangi yo moto ekendaka na baposhe na bango so bakangi yo 50 000 ekota na poshe na bango ekota na ata na trésor public te bapeser basala eloko te ka baudana nde bazoya kokanga awa omana bamoto yango wana ezokende bauti kokanga kasi po kobongisa nzela bakipaka te mpona makambo na nzela bakonzi ya mboka batalela biso dossier ya nzela na tracasserie policière eleki fona batalela biso likambo wana. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Chiwampa chenye mudumanyama tatwe ila mwaji Zambia kulame mudumanyama akwelele bijimu nengondo tatu Zambia kukume tuku nengondo Kanyaga musebele kakaleja banene mokulwa tabila wakulwise ila mwaji Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwaji Mbote ndeko? Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Junior Kalonji Pika. Ndeko Junior Kalonji babi oza nzinga quartier po sala kana venu poilo. Oui, na sala kana na za vraiment chargeur ya Chaco à na Prince. Qu'est-ce qui ne va pas dans nzela haute? Zo mona ngo poilo to eba ya nzela mo kitoko ma. To moni nzela comme boucher ba caniveau za boucher et puis mama poule comme na poilo na ndenga osakana te. Eza nino juste. Bon, eza souvent kaka makambo ya nzela. Hôtel de vie souvent la société au bapesa bango mbongo pona obongisa banzela sous de suite ba carnivore eza bouché à partir ba société mais toza posa ba sela biso ba carnivore comme propre biso moko nde to sala salongo a samedi ba samedi biso moko nde to sala salongo bo prince comme bien mais ba mabulu banzela nyonso moya oleka eza te mituka ba mbouté sous de suite pona ba mabulu toza posa baya ko bongisa biso banzela ya poids lourd ezala ki bien po ba mituka comme koleka normal ki mekota obisika babi likolo ya mabulu eza pe na tracasserie makasi ya babi n'importe qui a vraiment okanga mna nzela
farde ça comment kanga chauffeur Zana bango tout bango kanga ezanenia wana vraiment eloko ya liboso oyo tozobeta sete na monde en transport policier abosana la police akoma na na mituka policier abosana musala na EPSR amona na soute ekomaka policier souvent poids lourd ou jana zone la moto mutuka tracasserie obeta lisolo te neti boye to tient na parking poids lourd to za 4 bandes de aller de retour so to temi libanda to kangi bandi mo tirali 3 bandes to pesi bango espace baya awa batika guton na bango mais bakomi ko landa ba moto ti awa ce sont les responsables babimi dans les matins ba luka pona fina bango na bana bango mais bakomi ko kanga bango ti so kangi bo 100 000 o kangi bo 200 000 sikoyo to vivre ndenge nini to tiki prince to emo panzi bokomi suko kanga biso mi panzi ko to sala nini to luka mbongo wapi ba mbongo ba pas pas chauffeur ba mbongo ba ozo na nzela ezo servi pona robongisa nzela tezo kende na ba poche na bango personnel ezo servi eloko te ba mbongo eza ba propre frère na bango so ba subo ore ba kenda ta na moto na bureau rien ba kenda na moto na bureau te ba keno mupanzi o sololi o pesi bango mbongo batiki yo so bite to kenda na bureau et fonction pe eza l'hôtel mi bien eza hôtel mi mabe et fonction ça te bonga bakanga bazwa mbongo bakelia bakanga bazwa mbongo bakelia toye bato juste tozawa message nini relancer na bakonza mboka bakonzo ba peut-être ba eba makambole kaka te nde bo expliquer bango ba yo kisko message ya suka ko ebisa bango zana message ya suka onga ko lo bana bakonzi bataille la biso souvent poids lourd eza na tracasserie makasi même FARDC aokanga même policier aokanga ujana kutu ne parlons plus bazonio ko la peuple na degré moko ya olobati batika biso bakulu na bazaliti bakulu na baza baonio ko la ba mama baonio ko la ba tout akase quelconque bakekanga kanga bango ke ba okanga moto ekoma les moyens les plus rapides pour na bango ebi ke so na kangi moto na 100 000 na kangi moto na 50 000 bakoma beta machine so na kangi to kangi 10 moto to 80 000 to 800 000 to 700 000 mais c'est pas ça batika biso kimia bake mutu na mutu aye ba place atelemi mutu na mutu asala mosala na ye biso za na mona transport to longoli ya mbutege to emo panzi bakanga oyo hotel mama be bakangi mais so telemi boy bakokanga hotel to senga bakonza mboka batala makambo batika biso kimia na mamba transport to sala l'aise. Merci beaucoup ndeko kamboka na ye maître Malua Bili totombeli longonya yone tete ya malili ya ba kongole asumaka pona kate ernese mobimba tozali nsima na yo fondation Malua espoir na kongole maître kongole boya tosima na maboko na fondation Malua totonga mboka na biso maître Malua Bili mwana ya Congo président fondateur ya fondation Malua tous pour le Congo mwana mboka azwilikanisi ya malamu mpona kosalisa ekosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka bandeko tozokoba kaka bino mo boyoki bango nde bayesi bino balobi policier akoma osali kelemba na mbongo ya chauffeur donc bayokani basali kelemba bimi na nzela bakangi bato basangisi mbongo ti moko alie donc la nzela ekoma ata osali eloko te po policier akanga yo fo akakusa mbongo ali kelemba en tout cas bakonzi bozwa mwa solution na likambo wana parce que trop c'est trop nzela ezalaki boye te po aluko toyebaki yango aveni moko kitoko nzela poto yango bokendaka partout bolekaka na nzela oyo nani ayebi po aluku te na Congo oyo mobimba loba mais bosalaka eloko te nzela eza ya kobeba bebi makasi banda nani japonais asala nzela oyo ti lelo ata kobongisa ndambu moto aya kobongisa te ce n'est pas normal. Ok, mbongo ekotaka na nzela oyo mbongo ekotaka na ndenge osakana te bato bazolia mbongo na nzela oyo mais pourquoi bosalaka eloko te en tout cas population tout oyo aza lisu likolo ya lisu aotela bino surtout badepute natunaka bavotaka bino mpo na nini tozela bino so après na 2028 bokoya na mwa $10 na polo na chapeau peuple bomesana kozoba ye bopesa ye lisusu $10 $20 à voter au lisusu mais cette fois-ci botombe na poula mabe po FM télévision na nzela les peuples s'expriment tozo conscientiser population na ndenga mukete cette fois-ci atoye na $100 au beta poto qui système ga tozo mbongo to dame mais yo
yo wamuna mwokwenda majunda maluwa muluma wa mukaba muntu wa molona wa kubilenya abantu walwa mobilai wa kufuka menje wa kwambulisha bukwa bisamba baitu mutwa yipanda ona soma luwanje sumu cha kwendela bwe maluwa kaimwima na wambulisha bantu wambulisha batoka ni bafika wambulisha bapela ni babanji wambulisha bana bashia ni bakamba waguliza kama ye mwana wa kilofasi mwana mwangala ni ngandu maluwa wa mamu gatuye batumba kwindile kwetwe agamba kwetu bena motu batu bajisanga bima na kuchengungu baba ile jitunge Mbote ndeko Mbote monsieur les journalistes Kombonane Kombonanga Claude Mutoka ndeko Claude atuzwa mekana ko décrit place pour ba konzi musu ba eba pe poids lourd te ba meko eba awa tozali na poids lourd na niveau ya BAT niveau ya BAT na monzela ngo eza mystique fort bo le kandeni pour mabulo eza en tout cas lukela ngoko en tout cas toza na kati ya souffrance makasi lokola toza kaka na nzela moko nde tozali kolukela mbongo tozobunda nango kaka ndenge omoni biso toyeboyi siko misala bosa ndeni esi ezofuta pena ndenge ezalaki liboso to a partir ya impraticabilité ya nzela au moins que c'est changé kwa mbongo ezokota esumo malamu te poso eza ndeni température makambo échangé par rapport ya lolenge ezalelaki mosala eza lisusu lolenge ezalelaki te pourquoi parce que embouteillage ekomi makasi embouteillage yendeni na poids lourd c'est à cause ya état ya nzela soki nzela eza malamu te mituka ekozanga lolenge ya kotambola moto pe ekozanga lolenge ya kotambola tango bokangami na kati ya embouteillage RP ezoleka moyen bo bénéficier lolenge bo banda ko bénéficier kala eza lisusu te donc nyonso wana kaka mpona nzela eza ya kobeba nzela eza ya kobeba pe eloko mususu oyo ekomi kotungisa biso na tronçon ya poids lourd eza nini toza lisusu na kimia te pourquoi parce que ozosala mosala mais motema ezaka likolo soki omemi client oyebi te esika nini nakoki kokitisela client eloko ya liboso ndenge batongela poids lourd basala yango na arrêté poids lourd okolongwa na yo depuis boulevard kino na pont Matete okotikala kokuta arrêté ke soki mutuka eye soki moto eye ekoki kokitisa bato place tel alors kozanga ya arrêt na tronçon ya poids lourd epesa ba policier ya baujana shida soki bakuti yo ozokitisa mutu bakokanga yo ezala na embouteillage ezala oza na embouteillage te bakodéranger yo kaka de sorte ke bazwa mbongo susi na bango eza nini ntango bazokanga yo ebele kati na bango bakomi kotia makelele yo okokanisa ta ke soki bakangi yo moto ekokoma na biro bakokata kitance okokende na bango kofuta mbongo ekomi likambo yake na nzela bazwi nzela mususu oyo eza ya biro te ekomi master solola oza na 100 000 oza na 200 000 bon yo pe otali na bimi mpona ya kolukela bana na nga nakolekisa RT nini nakoki kosala no je na nga tala kaka naza na 50 naza na 60 bazwi batie na poche balibere yo alors biloko nyonso wana ezozangisa biso lolenge ya kosala mosala à l'aise c'est pourquoi ezambala ya liboso te toleka na media po tolobelango ekomi ezala ba autorité civile ezala ba autorité militaire bazokipe yango te pourquoi parce que ekomi shida na bango bayebi makambo baza na kati ya kosala soki bambolongolo ya se bazwi mbongo batindeli bango rapport de sorte que bango pe base retrouver ndeko nanga vraiment merci beaucoup ndeko merci bakulu bakamba kwetune mwana mutegete utuwomba nguma bantu bakola balukusha onda soma nuwa watu wabasanga bakole bakulu onda soma nuwe watu wabasanga bakole bakulu
tumbile mwenu mwabalu vile mujiji yoyo ushimaini kana majagai majatisa wa usigaba majagai. Merci bandeko bozaki ebele ya kolanda biso a nde tokomi na suka ya le peuple s'exprime mokolo na lelo kasi soki bosepelaki bopesa merci na Rabi Fuka wali na nsima kamera napesi mbote mpe na maître Billy Maluwa oyo azali mobos mokonzi ya fondation Maluwa napesi yo mbote ebele. Merci na soutien na yo na nyonso osalaka mpo na biso tozala normal. Napesi mpe mbote na rédaction Mobimba FM télévision, mbote na Silia Elenge, mbote na bébé Achou mpe na bébé Perla bana kingabo nyonso napesi bino mbote tokutani mokolo kolanda liso likolo ya liso toujours. Moïse wa Mukongo Maître Maluwa chiloko cha kwete Maître Maluwa chiloko Empire Luba Prince Kabayo Bantumba Chomba cha Kululu Wati Kasai Bakati Bamba Bakushada Bukundu Nokuva mujibu FM TV lingaki yo mingi Janina Damu msajala kalamu. Tara banda ko beba pakiti za kusudu bakiti buka la